La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bandeko nanga ba vérité nyonso makambo nyonso politique ba vérité nyonso ezobima epa ya mama Denise Dissochoa azobimisa nyonso azobomba eloko te. Gouvernement ya Fachi Beton toyebaki ba makambo ebele eza ya kobombama. Bandeko nanga peuple congolais lamuka, peuple congolais fungola miso. Mama Denise Dissochoa toyebi ke azalaki moko ya molobeli ya papa na biso Fachi Beton. Azalaki moko oyo abundi po na pouvoir, azalaki moko oyo abundi po na ekolo Congo. Abundi po na Congo, abundi po na pouvoir, nandenga kota ki prison, nandenga bimaki, et boko yeba ba vérité ebele pourquoi ba politicien ebele ba lingana na ba malamu azane kuna prison kaza la libanda. Bomoni nde baya koko sarabiso tovanda bo bakangi kutu mutu songolo o bakangi o ake prison wana bino place boza bolobi akende prison wana biso na milongola tena tsana kati wana biso place toza tolobi akende prison bakanga ye bazongisa bwe basala skize bandeko nanga mo appelle kotaki wana biso place toza tolobi bakanga ye akende prison kuna koyeba yaya prison obomona abo bakanga bango bozela boyoka bozoyoka notikela bino video obolanda bolanda a détailler na ba prison bakotaka eza ane ya sika solo ya sika na gavke papa na matali fertilité masculine agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamu kie mama azo sepela te na mbetu na gavke la muki feti zongi ba mama na ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata komi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavke mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache acné na gavke baproduit bio kaka na 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie ya hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo bona bokono ya diabète AVC tension tope obésité cave-cœur colo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé pe injection na cave-cœur ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela VIP au mela au chile au sala nyonso donc activité ne pe ya libanda e anormal tant to ebisaka bino batebele bazaka bimi na prison yepe libanda salisel makambo na ya zongi izaraba mascara gouvernement Fachi Beton toyebite tolela mawanzambe toto sala nini po soki ezali likambo bondela peuple congolais bondeli pona mboka soki ezali likambo bondela peuple congolais abondeli makambo ba audio ya mama Denise ezongi eyeli susu makasi bandeko nanga bosa abonné
Tango zo s'abonner ko bosa na te ko activer nga lobaka toujours activer na o cloche ya notification donc zala no na bisela ko activer la cloche ya notification potango to ya na ba analyse na biso mususu o ratango te alors yango esengaka activer no kaka ezaka likambo moko oyo sala activer biso ka cloche ya notification bande kunanga makambo elekaka na mboka na biso Congo moko esilisaka biso mayele na tanga Kabila bamakambo ebele banda kobima te bamakambo mabe ebele esalama na ntango ya Kabila me ebanda koyoka na libanda te me ntango ya Faci Beton nyonso na mpwasa nyonso ezobima bandeko nanga sans plus tarder natikela bino tolanda no mama Denise de Joshua tolanda ye nanu na bokebi nyonso tolanda ye na bokebi nyonso nazoloba bien alors esenga tango koti zwa pena position moko ya bien c'est-à-dire zwa kiti vanda zala pena na position moko ya bien na position ya muto alinga yoka information ya mboka na ye Congo zala na position ya muto alinga ayoka ba vérité ya mboka na ye RD Congo bandeko nanga eza pasi nzamba sunga poso nzamba sungi te eza pasi bomona bato ebele bakenda ovana na bapoto wana o bakangaki ya bima kenda ovana poto bate bele bayebi baseka mboka wana Kongo wana omonana po mama Denise azakane na secrété makambo ya Kongo soki bima mingi libanda à travers mama Denise bamakambo pe bele bima mama Denise apesaka confiance na bakamaradi na ye eza bakamaradi muso ato pese soko pese confiance olobi likambo no ebima te mais ala bakamaradi muso bala lokwa bandoki ato mami confiance ande nini mais au futo ka monnaie au futo ka mabe isola mboka na biso tokoma olobaka nzamba kita tolanda mama Denise na pesi bino mbote bandeko bolandaka biso kande tolobaka bonjour bonsoir ezo dépendre na ero ozolanda biso alors landa biso na bokebi nyonso kota pena na mozindo ya bapense na yo avant tia commentaire ndeko ozolanda biso tango ozosabone kobosa na te activer cloche ya notification tango tozoya na ba analyse mosusu ekomela o directement esika okozala alors bandeko nanga activer la cloche des notifications tolanda video na bokebi nyonso partagez biso na Facebook na WhatsApp na Messenger ka lolenge na lobaka makambo etali mboka Congo sobo moni toyo lobela likambo etali mboka na biso en tout cas s'il vous plaît bandeko tozalaka na motema malamu ya ko partager tozalaka vraiment na motema malamu ya ko partager bandeko ebele bayebaka eloko nini oyo ezoleka na mboka na biso partager na Facebook partager na Messenger partager na WhatsApp mais ka penza ko partager partout nzambo tosambelaka ako pambola yo alors tolanda mama Denise na bokebi nyonso tolanda Merdam papa soki randoko yakanango soki rando ngako yaya ngana uti prison makala na uti prison na uti enfer je n'ai plus une âme et na okena o mabe ka sipena ka sepona na lo ba Zakari te yaya Zakari c'est lotin na fundi ngwana moi na lobi loté et je dis Zakari travaille pour la première dame qui est ma belle-sœur. Zakari m'a attaqué. Ce que Zakari a une unité sanctionnée, ça veut dire qu'on l'a envoyé comme Benga Boumanga. Je prendrai mes dispositions. Appel de... Mes guerrières, je viens de suivre la vidéo de mon frère Dinosaure. Alors que moi je suis malade, je prends des médicaments. Il m'a appelé, je dormais. À un moment, ma soeur m'a appelé, elle a appelé quelqu'un et la personne est venue de la porte de Namur pour me ramener le téléphone. Pour dire qu'on t'appelle depuis, j'ai dit non, j'avais pris mes médicaments, je dors beaucoup parce que j'ai des douleurs.
j'ai 2 opérations causées par le pouvoir pour lequel je me suis donné corps et âme, moi, Denise du Sochoir. Alors que je n'ai rien eu. Tout ce que j'ai eu, c'est l'humiliation. Entre-temps, on apprend, comme tout le monde, parce que Zachary Papa fait partie des gens qui sont autour du pouvoir, que moi, je suis un agent double. Vous savez, c'est un agent double. Un agent double, ça s'appelle traître en service. Et un traître, sa place n'est même pas en prison. Sa place, c'est au cimetière, au milieu des indigents. C'est pour voir à quel point on a failli me tuer dans ce pays-là. Dinosaure, tu dis que je ne cite pas ton nom. Il y a des choses, moi, on a failli me tuer. Toi, tu viens me dire que non, c'était comme moi. C'était comme moi, on a place à ma bende. Est-ce que dans ma cambochilumba, tu n'étais pas là-dedans? Audio, tout le monde me rec. Dès que moi, quand quelqu'un m'appelle, à toi, la vidéo, ma téléphone est fan de ça, la rec. Tout le monde, nous sommes tous les mêmes. Alors, quand tu appelles Paul Tshilumbu hier, tu m'as d'abord appelé moi. Je t'ai dit, mais yo, Tshilumbu, on va appeler ça un bon. C'est une histoire d'une année ou deux. Yo, il va être aux ambons, il faut utiliser yo. Il y a un boya qui a attaqué Lina Moufaro. Obenga Lina Moufaro. Moi, je t'ai dit, Lina a attaqué Koyambaoti. Parce que tu lui as envoyé le premier message de téléphone, Moussousou, Azo à la Kisa Mokonzi. Mokonzi a vu Koyamba dinosaure. Oye Kobenga la deuxième téléphone. Oye, c'est bonjour, c'est ton frère Eddy. A tout quel Eddy. Obi Eddy Kamine le grand dinosaure. A Katamba mon téléphone. Et moi, il m'a dit quoi? Je sais que Paul Tshilumbu parle bien avec Dinosaure, à sa fouta qui est bon pour que à détruire là. Donc je n'ai pas voulu lui parler. N'a pas eu lobby. Tant que Paul Tshilumbu dit que n'a monnaie une fois, c'est faux. Nani gouverneur John Kabea Shikai. Le jour où tu m'as appelé que non, pourquoi Nalobaka m'avait pour un projet Kalamambouche. Ce n'est pas parce que nous étions assis dans un restaurant. Je pense chez Momo, naba juif, parce que nous connaissons comment vous travaillez. Donc, si on a une fois qu'on a un restaurant là chez Momo, tu fais bilima. Il y a Kapibe place de Fandara plusieurs fois, mais tous mes collaborateurs sont là, ils vont truc ce que j'ai dit. Ozaki Lima, Oalukuta. C'est là où je t'ai dit pourquoi tu as coupé le téléphone, il fait que tu as souka. Donc ne dis pas que non parce que dans le but que non Paul Tshilumbu, oui j'ai entendu votre conversation. Quand Paul Tshilumbu me cite dans ses bêtises, il faut que je suis tous les acteurs qui ont été appelés pour faire le sale boulot. Parce que Tshilumbu a mal parlé du président de la République et tu as pris l'audio de Tshilumbu, tu as envoyé ça au président et Tshilumbu a été appelé à la présidence, du Sud. Donc ne viens pas dire que non, j'ai cité ton nom comme ça, c'était comme bon, que Naloba qui m'a bé. Yo aime ça consolation la première dame te pose qui est mbongo aussi sa chantier azaki azana mbongo te. Nalobi sa keta za mama bé. Mais c'est chez la première dame que j'apprends que yo sola ranaye. Et parce que je lui ai dit que notre dinosaure m'a dit que c'est toi qui m'as fait arrêter. Parce que pour moi, il n'y avait pas à cacher. Quand tu m'as plaint en prison, tu m'as dit que non, hier, mon toi kangisio. Et puis à la fin, ne dites pas que notre Bobimisi, la prison, le président lui-même a compris qu'il va Kosaki. Naza agent double T, Naza traité, Naza ni était que Yindi. Il faut Bobimisa 10. Donc ne venez pas dire que ça bino, parce que bino, c'est la réunion surtout, na bimate, ba chef coutumier, ba nganga, ba nim, na mona ma camion soit vie, na bimate, et l'obis Zachary Papa se maquiller en réseau bima, moi, mon fils, mon enfant sortait de moi comme ça, ils m'ont maintenu. Il a si bien dit. Donc moi, on attaque à ma vie, vous dites que non, mon talent ma kamunaote. Je t'ai dit, quand je parlais avec toi en prison, je te dis quoi? Arrête d'attaquer Jacqueline Dalla, ça ne sert à rien. J'étais cité, moi et toi on s'est cité les 9 personnes qui m'ont mis en prison. Est-ce qu'on a attaqué Bango ou attaqué Bango? Ne viens pas dire que tu as fait des efforts. Tu dis que toi tu avais attaqué, si tu avais attaqué Luando, tu avais attaqué le Mineta Mutamba, tu avais attaqué Nen. Luando a attaqué Izun, bon Izun, c'est Izun. Donc ne viens pas dire ici que non, aucun effort. Et là, la prison, on a vu une vidéo, on a atteint les couples présidentiels. Et le président a vu que j'étais vraiment malade. C'est pour ça qu'on m'a fait sortir.
Aujourd'hui, Thérèse Nanga, côté moko est poli, ben au katanga, non, t'as la bosse, ça n'a qu'au finga, bino, ma bébé, binga, bien. T'as envie de salaire rando, tu es ban à rando, pour moi, ben yaya. Et que la sima, bolingangate. Biachi. Yom to qui rando na Jacquindal. Batnela ta commission rogatoire. Ils l'ont pas fait parce que toi tu n'étais pas le problème. Quand il faut même tout ça là parce que quoi? Quoi? Papa, je suis la meilleure communicatrice. Je suis la meilleure. On a recruté le bateau que Barando, papa, Barando, on a attenté à ma vie. C'est là on allait me tuer. Toi, tu es au courant. Moi, je suis la première dame. Papa, ce qui rando ko yakanango. Ce qui rando yaya, na outi prison makala. Na outi prison, na outi enfer. Je n'ai plus une âme. Et na aucun homme a bien cassé pour la Zachary. Yaya, Zachary c'est l'autre. Na fundi et moi no moins na lobby l'autre. Et je dis, Zachary travaille pour la première dame, qui est ma belle-sœur. Zachary m'a attaqué. Ce que Zachary a une unité sanctionnée, ça veut dire qu'on l'a envoyé comme Benga Bomanga. Je prendrai mes dispositions. Je soutien. Et puis avant la bossana, les grands dinosaures, quand on le bien à toka boana, tout le bana est souté, il peut le sang est souté, n'a pas le souté. Voilà. Tous en abisso bongo, mutata la plate bande naïe. Nana sala la communication, nana zora mbongo, na sala karando ti. Moi j'ai fait la communication. Donc quand quelqu'un me paye pour communiquer en mal ou en bien sur quelqu'un, je communique et na sukiwana. Na zumbo onanga et sinon ça makamnanga, na s'occuper na famille nanga. Na zana poème na mututi. Barando na Jacinda la tonne ko barando na nde lokelinga kindoki. Parce que effectivement bando lukanga partout ba monanga ti. Barando la bino na nde manga na kindoki et me ko ba ko ni po ba lukanga koto ba monanga ti. To kanga ba kanga pour na Jacinda la. To zo ya ko yo ka Zachary baba ba so be sur la place publique parce qu'il a communiqué sur moi plusieurs fois. Tant on a posé la question qu'il faut attaquer Zachary ou attaquer Zachary. Na eso de Luando mutazo pesa ba mbongo pour makambo ou attaquer Luando ti. Na ebiso attaquer Mineta Mutamba parce que yene mutazo faire chier ngana batu na tout ça ou attaquer été kutu mko so na o chelingai o tionde bozo so na tongo en dimanche o isa ki na nisnikiri Mutamba o chelinga na yokinde bozo so na e o attaquer été. Donc ne viens pas dire ici que o sailanga so kindenge nini po bato bakangisa kinga ba ebanaki o yeba ki pe bango bien o yebi bien. Bata regroupement non, j'ai même à l'aise le président effectivement mais on comprend pourquoi tant banga bisoté parce que déjà président c'est pas nani pouvoir la bisoté ça on makasi basa besoin de basala ki bisoana. Moi mes preuves sont là, j'ai gagné les élections haut la main comme ça qui dans proclamation nomination. Pourquoi on ne m'a pas mis batana bato basanga tina mais moi qui ai travaillé pour le pouvoir la moindre des choses te babi non il faut que moi na musala. Tu le sais, nakata dossier il y avait Guy Luando, Sama Lukonde, Dani Banza. Dans la rando depuis l'élection, il y avait Before Biselele, avec la Biblia Bilokonae, alors que dans la Biblia Bilokonae, la Sarah n'a anerté. Nassar ni na ANER, ni na DENI, ni na CNS. Je ne suis nulle part. Et puis quand vous m'appelez agent double là, agent double, ça monte à un service. Non, un service n'a pas non. Moi, Denis Sochon, moi je travaille pour le service sécurité ou sûreté congolais, pardon. Moi je travaille pas pour les services de sûreté congolais. Pour l'agent double, il faut dire que aux à la kuna. Je m'appelle Denis du Sochoa. Je suis redevenu encore plus pire. Tout ça va porter un seul bien. Na fait le live libanda. Na pour la plateforme na ngagnon so continue comme ça, bo pesa ngai posa ya ram, posa ya mabe. Quand tu dis que non boss sala kinini. Moi je refuse de te dire tu sais pas que tous mes gens même à ta parti politique, ils avaient dit que quand je suis en prison, tu étais le premier à te moquer de moi.
Mais je te demande prison à Fatio, comment on note son liba wani kono kozono, babier no komira, kolia kuto lende ngolingi. Pourquoi les gens ont filtré? On dit bon, ben matin, midi, soir, tout cela la biso sans problème. J'ai même pas envie d'être dehors. J'ai réglé mes trucs aussi, ma kamnanga misous. Et quand tu vois des gens, tu es malade, bah boy côté l'hôpital. Est-ce que vous voyez le point là qu'on fonde dans la République Namboko? C'est que tout Sandra a gagné République, Sandra réfugié. Bon mon gars. Avec tous les secrets que je connais de ce pays-là. Bobangate. Pardon, tout le monde appelle du sous-pété. Hein, tout le monde appelle du sous-pété. Pour, tu sais comment on appelle que tu as dit, tu quoi lukuta. Tu quoi lukuta, tu tout va kanisanga. Na bossa Nicolas Kazadi. On va attaquer Nicolas Kazadi. Nani, Bakolo, regroupement, au état gouverneur na Kasaï central. On attaque Bangote. Mais par contre, on ça avec un mbongo et autant civil africaine, mbongo est bien copié, ça va juge. Je ne pense même pas que c'est la première dame qui a fait ça mbongo wana. Mon toit la capacité de faire mbongo, mbongo c'est Luando. Parce que Luando même la présence de la bimisa mbongo on est en lingi. Bon, on est que sur le terrain, il n'est jamais allé sur le terrain de guerre. Mais bon, on dit, quand le président a voulu remercier, Nakati a fait plus de 700 personnes. Dans les 3 personnes au lobby, à tel comme Luando Nakati. Je connais très bien Guy Luando. Quand je vous dis que je le connais très bien. Et dans un seul mois, je suis à Télémélaé. On va se voir au Simbati. On a fait beaucoup de personnes en bon, on a Simba Mokuna, personne en bon en communication Kokina. Luando, moi je l'attends. Moi je n'ai pas besoin de vous pour finir les gens. N'a pas de prison à Moko, n'a pas Moko. C'est la bango awa tozo me manalikolo. Et c'est ce qu'on a vidéo à Zacharie. La chance. Comment Dieu me bénit. Et dans tout ça, le seul financier, c'est Guy Luando. Bah si tu as la bêtise na bango na ba chilumbu na ba lila mouvaro na ba Guy Luando yo posaki na kati na ba te posaki na kati. Quand tu vas player c'était pourquoi? Quand tu vas chilumbu c'était pourquoi? Parce que tu étais là dedans. Si tu n'étais pas là tu étais innocent. Il faut arrêter de faire des choses comme ça. Na ba pote mbele tika na mo awa pour le pouvoir on a sur l'autre côté na tika na na kufa tika ba na nga. C'est à cause de ce comportement que la rébellion se porte bien les RDC. Vous voulez me perdre? Vous voulez me perdre? Vous êtes prêts? Quand on est bon, c'est à cause de toi ceci. C'est à cause de toi que la RDC ne prendra pas le siège CNDH. C'est à cause de toi ceci. C'est à cause de toi cela. En fait, le problème était ailleurs. Au agent double. C'est de la diffamation. Pour Mangad, légalement, la place des traîtres, c'est au cimetière parmi les indigents. Le monde a vu comment vous m'aviez traité. Bolamba Bolia. Bomoni affaire oyo. Ata toye tolobi na bino na balo lenge nyoso. Ezaka pasi. Kongo na biso toa musika. Kande balobaka ennemi ya Congolais, ezaka ye moko Congolais. Donc biso moko Congolais toza binemi ya mboka na biso moko e avancé te. Biso moko toza binemi ya mboka na biso e avancé te. Na lolenge ni na lobi bongo. Boyebi combien de Congolais o baza ba traître. Boyebi combien de Congolais o ba travailler kou n'est pas fati béton mais baza ba traître. Boyebi combien de Congolais? Bocho yoka ba kombo oyo Denis di Sochwa tangiawa. Bocho yoka. Après ko bimana prison, akenda ova na poto. Après ko bimane ka prison. Congo e ana ba très très moko
bokozwa ide te. Mboka ebonga nde nini? Bambongo ofe basunga peuple congolais. Bambongo fe basala mambo minene na pays. Bambongo peut-être fe batonga bekole. Mais bambongo wana ekendaka na baposha bato ebele bayebi ba verita Congo babomba. Bambongo wana bafutela yango bato ebele mutu moko songolo ayebi verite moko boye ya mutu moko boye ya bomba. Ya mutu moko ayebi verite moko abomba. Bambongo na bango bakoma okaba kopesaka bato bayebi ba verite na bango. Koto boyoka mama Denise apesi ba kamaradi na ye. Koto boyoka verite mo bepo ba finango ebima te bafuti mbongo. Tala ba verite bele o ebombama. Tocho mona o bakangi baminduki na ndako ya mama Denise. O na ndako ya mama Denise babimisi biloko, babimisi minduki, babimisi mama Olive pardon. O na ndako ya mama Olive babimisi minduki. O na ndako ya mama Olive babimisi boy. Banda boyoki likambo wana. Est-ce que boyoka ngo lisusu? Kande toyokaki yango lobby. Boyoka ngo lisusu. Boyoka ngo lisute. Ekolala kaka bongo. Elali peka bongo solution mo pe bozo ezate. Botika la koyoka te ke o bakangi mama Olive. Boyoka te. Tant que ba le pays va mal. Bonzi mate. Mukoloka mutu moko motema malamu obima. Apoati tous les secrets libanda. Boyeba qui est Fachi Beton na entourage na ye. Nga loba nazala nga contre présidente. Président ko ozala na ye bien, mais aza mal entouré. An entourage moka bien te. Président ko ozala bien, mais kaka entourage na ye nde ba obebisa. Entourage na ye nde ba obebisele makambo. Entourage na ye moko. Eza ba maramususu, eza ka te président de fois salango. Bamagamusu ezala kate président fois salango. Et elle bamagamusu ministre fois sala. Et elle bamagamusu vice-président fois sala. Siko sono bina tuna Constant Mutamba kenda wapi? Constant Mutamba. O azaki lelo akangi mutu lobe akangi okuluna ayaki na mwa ba moto moko boye Constant kenda wapi? Bolukelanga Constant kenda wapi? Congo. Mboka mo muto oya muto sana ndenge no mona mutu moka ye ne bandeli wana sali ne bandeli biso nyoso to mona Constant Mutamba bien tolo babiso nyoso we asili sapena kuluna mutu pene sengeli pona mukonji na biso bato so bakenda ko tu musika mutu sengeli bata president yeyo. Mais depuis ka Constant Mutamba pa kota ki molimo wa matala na depuis kaka kota ki molimo matala na komeka mkia ke église ya nani ya pasteur nani pa ya papa Walesa mkia ke église ya pasteur Walesa mkia depuis matala nezwa ke sika c'est fini. Et l'accès ke bakonzango boya ne bandeli boye bosali musala bien mais so bokomika na katikati bolali esili yabu monto ya koloba ndoki ya congolais ezaka biso mo congolais bo fina makana ba mbongo bozwaka ba finio mwa mbongo moka le mwa projet moka bien oyaki nango elali finani.
Ba vérité n'est si le matin. Ba audio muso maman Denise ucho bima na yo kana soni pona postango. Franchement vérité. Na yo kana soni. Soni vraiment za et salanga. Pono zo ba audio wana na poster. Tokende wapi. Tokende wapi. Bino na bino kuna tala bama tala na nini na bino kuna na gouvernement na bino kuna tala makambo mabeze belé. Bozana ba secret belé bomba oye bimaka sobo bebani. Mais bo continuer konyoko la peuple congolais. Bo continuer a bo nyoko la peuple congolais tota la bino kaka. Babundaki bakangisaki oyo bazongisaki oyo tozota la bino. Tozota la bino kaka. Ba pouvoir bovanda lelo bovanda nango ti sukate. Un jour botikela ngo pe ba misusu. Ba o bazalaka na liboso batika kango. Bino pe bokolongwa botikela ngo pe bato misusu. Mais toza kakawa totala bino. Totala bino. En tout cas, nzamba la pambola bino bandeko bolandaka biso. Continuez toujours à s'abonner na Irsil Botelwa TV. So s'abonner, activer la cloche de notification pour que prochainement, tant que tu as ba analyse na biso olanda biso et si kanyo sokozala. Alors activez la cloche de notification. Nzamba la apambola bino. Na le malanga de yakoloba to bonde la pona pays. Mais soko simba mina motema no po bonde la pona Congo. Bonde la pona Congo. Tielanga j'aime bien la famille et aux ala malamu mingi tokutani à la prochaine occasion. Mamba Congo etikalika nzambe yemu wasala. Mawaka pona peuple congolais bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Irsil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.